Pesa ngai bozwi te o noki te na bozwi nanga nzambe o ngai nakoka kokende mosika na yo boyisela ngai pe te o noki te na bozangi nanga nzambe o ngai nakoka koloba Yesu yo nde nani yo soki yo pesi nga oyekoki na te papa immaturité spirituelle. Pas personne pour juiter pour boire te bolingi pas personne pour ce qu'on a besoin ngana ko ba pesa nga besoin pour moi pour na te asa malamu fu besoin Nikolo ya mobola nanali ya kaka matembele soki na changer ndunda lobi tozongeli ngai ngala tambola masina makolo na komi kino na leba nzambe na ngai na sengyo biloko mibale ya solo nzambe na ngai na sengyo biloko mibale kopesa ngai bobola te kopesa nga pe bozuite pesa nga oyekoki na nga même nzembo na lifo du ciel pasteur Eva Mikai pasteur ya cité Bethel la commune Kinshasa ba peso bozuite bobola te bolingi nini ba pesoni mobola akufa mabe bo 1 aibi atiki héritage te 12 azan le pan te azan locataire ako umela na malade akonyokola batu bana pe ba soutenir yete na mbeto l'hôpital akufa ndenge ni mobola akosa mwasi na ina bana bola melanga ngai na ngulu noki petit lelo richesse vient de Dieu. La richesse c'est pour Dieu. Oh vanité de vanité. Azolo baloba biloko bato albabom kitu. Bato mete amabe. Vanité de vanité. Nde yango na esprit ya pauvreté vandeli. Soki muninga azui beta maboko. Say that Majabu Gospel is coming to the United States. Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble. Présenté na blogueuse influenceuse Nabino Saratola comme invité la biso à chaque jour le prophète mobile ici Dr Patrick Béni du ciel. Naye lelo tozo ko bakaka na grand thème na biso ya combat spirituel o ezapenda grand thème ya motuya combat bitumba o ebundisaka ba vie ya batu et combat de naissance. Comment il y a un combat de naissance et qui prolonger combat de naissance de 0 à 40 ans. C'est très important de 0 à 40 ans. Tout le monde a combat de richesse na kati. L'autre fois, tout le monde qui va totem. Tout ça qui a monté, tout ça prochainement. Alors, les loups na rolinga tout le monde a combat de richesse. Il y a une question de mitunaka. Ceux qui nous ont fait un bon rebelle,
donc ni musika na yo kotika nga pe nazala mobola te mais nazala na katikati tout découvrir yango na kati émission est-ce que kozala chrétien eza synonyme à kozala pauvre kozala riche eza synonyme à kozala sataniste pona nini bato ya mbongo nyonso tu bakoma bato ya science pona nini bapauvre nyonso nde bango bato basambelaka nzambe solo tokodécouvrir yango elongo na docteur Patrick. Alors merci na basponsor nanga Madjabou deuxième édition arrive avec force. Merci na Tata Po Efapekato, merci beaucoup na Madjabou Gospel, merci na Azir, Jimaji Kadasa et Gamme Molato, merci na Fondation Saratola, merci na président Bébé, merci na la présidente maman Nathalie, Sol Mbemba la fille à papa, merci na yo. Merci na maman Gina Amatou Motema et papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, merci na Amélia Mweba la private de Orlando Domingos, merci na maman Madolé na Germanie, pourquoi pas na Jenny Beta industriel moi si à Pembe, le président Charles Tambo na Pession Mbote. Merci na batu nyos tout oboza na live oyo bozota l'émission on a boké binyonso commenter peut partager en bon na lokumu nzambe. Alors, bon de livre pensez qui Fungola biso vraiment caméra j'ai dit bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Saratola, grand esprit, première dame, que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse aussi toute l'équipe de Saratola TV, en particulier je vois Bon des livres, Boutouali, je salue en passant aussi Papa Diego Milito, mais c'est-à-dire un journaliste aussi chevronné, je bénis tous les téléspectateurs qui nous regardent sur Saratola TV, que l'Éternel les bénisse puissamment. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Docteur Patrick. Docteur Patrick, le loto le bénin nous dit combat de richesse. Et ça vraiment important, makasi. Pour nanga et puis pour na bateau ba kolanda biso na musika. Docteur Patrick, pourquoi les loyo ceux qui montaza pauvre avant de commander wana puis absolue définition ya riche na pauvre na science selon biblique. Merci beaucoup. La richesse selon la science c'est accumuler, emmagasiner beaucoup de choses où ils allaient à yo et puis savoir pérenniser cela. Et sur le plan spirituel, la richesse, ça commence au niveau de l'esprit. C'est ça qu'on appelle bénédiction. La spiritualité, richesse et banaka, na ma parole, bénédiction. Et quand on te bénit, c'est ça la source de la richesse. Oyo toya ko mona bandako, ba mituka, ba mbongo, kolata, ezali matérialisation, il y a bénédiction, ndé yango ekomi richesse. Alors, mutali boso aza richesse na nzambe mo. Bible lobi, il est là en colère, riche en bonté. Tout le monde mot riche. Nakati ya bonté na ende sala ke no apesa mbongo, apesa souffle de vie, apesa nyonso oyo koluka. Voilà, notre Dieu n'est pas un Dieu pauvre, c'est un Dieu riche, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il a tout. Et le monde entier. Et ce qui la renferme, Eza Yaye Namaboko. Merci beaucoup, Dr. Patrick. On le déjà pauvreté. Pauvreté, est premièrement état d'esprit. Yamoto. Mental. Moto mususu à cause de la beauté avant le plan présidentiel. Mais à la limne il y a une pauvreté, il y a une tchouka, il y a une mwala. Nous sommes en apoto, mais à la limne libanga ya nguba, na libanga ya sukali. Qui bobola est un état d'esprit. La pauvreté aussi, c'est un esprit qui contrôle, qui combat les enfants de Dieu pour qu'ils n'aient pas prospérité, pas fulkate. Il y a un mot de bonisa mokili. La pauvreté. Ce pauvreté est côté na kati ya libota. Bato barobomana. Au moins il y a pas na kolata kaya pamba o ekoluka problème. Moto alate lamba kitoko oyo ayoki zuwa jalousie. Akolata kitoko pona nini. Soki ozofana na lupango moko ba porte sebele na ndako kuna balami soso kande bakalinga ki chololololo oyo ayoki zuwa. Oh soso zandeki. Donc dans la pauvreté, nous sommes pauvres en esprit. Oh, ça t'a laté, mon esprit, on a
amu kata jalousie na biloko ko lia ndenge bazokalinga kuna mutu sokola mama tembele mutu sokola masoso ça dépend des goûts kolia bien zeloni kolia bien kolia oyo kanaki na mkolo wana mutu sokola ngwa bino non za lelo végétal ngai na kolia kaka matembele na loso na linga misunte net na retraite na biso 21 jours oyo lia nyonso oyo lingi me kolia musunte kolia viande te viande wana eza na poisson pesa viande po bato mosusu bazoba ono viande eza kaka ngulu na bangombe baaloba poisson aza viande te poisson aza viande po aza na miso poisson aza na mwasi poisson abotaka poisson aza na makila aza viande donc voilà kolia ya moto ezodépendre na buna ye c'est ça état d'esprit ya moto omokeno moto alema tembe me aza content joyeux olepe soso eza buna ye voilà la pauvreté base na yango penza source nango socle nango la sorcellerie pauvreté evani na kati ya kindoki bandoki balingaka te bato baprophésie bakende liboso bandoki batelemelaka bato makasi yango mona kino bible so je souhaite que tu prospères à tous égards que tu sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc makambo ça allait prospérer comme prospère l'état de ton âme. Voilà, on a beaucoup définir pauvreté. Merci beaucoup, Dr Patrick. Alors, Dr Patrick, na olingana tout non vraiment tout na oyo. On a nini mutu soka aza pauvre azo sambela bati bakondimela eke asambelaka. Soki mutu akomi kaka riche akomi kozwa mbongo nzamba pamboli asomi mituke komi yo asimbikisi. Donc, pour la biso, pauvreté est synonyme à chrétien, richesse est synonyme à magicien, tout à la science occulte. Ok, Nathan a un verset dans la Bible pour Babi, Docteur Patrick, Azotanga, Bible, nous avons la Bible, Banamike à Molimo, Bapeti, Ndebambalinga, verset, boy, puis ça sont verset. Bon, Bazaba grand, Batanga Bible déjà, Babi, qui a Azana Genèse. Makamoloba eza na Apocalypse, mamoloba eza na Esaïe. Na kotanga na Genèse chapitre 26 verset 12 à 13. Bino bolo la richesse mais na plus que richesse même à. Bible lobi Isaac sema dans les pays des Philistins. Et il recueillit cette année les centuples car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche. Il s'en alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Omoni fort riche. Isaac a mwana Abraham. Abraham mwana komaki na mbongo ndenge nzambe apambolie na molimo abi que non je te bénirai la future. Je rendrai ton nom grand. Est-ce que nzambe apesa ba mbongo? Abi je te bénirai. Omoni bénédiction conséquence nango sikotane baniki aussi matérialiser. Abraham a qui en Égypte aye en Afrique. Aye a lui que non Sarah azalek naï. Pharaon a zuyé. Pharaon a coupé sa Abraham richesse ya ko saranati. Balengo d'or nde balengo d'or. Apese ba argent, apese mbongo, apese ba serviteur, ba servante, ba bena ba bef. Ba be plutôt na ba jamsus voulais-je dire. Et Abraham a zongi. Nabojuana. Abraham Oyo, civil, azana batomakas nanda punaï. Abundisa 5 rois. A gagné bango. A eu butin de guerre. A eu bon mengo richesse. O barouana ba botolaki. Ozomon. A botoli lot. O ba bundisa ka lot, ba longa ka lot, ba zoka lot na ma richesse na ba bien aïe. Abraham a bundisi 5 rois civils qui combat 5 rois a longi bango. N'est pas n'importe quel civil. C'est qu'Abraham est allé roi. Parce que Moutouaz en a armé dans Katiamboka. Quand tu as l'armée, ça veut dire. Donc, au moins, niveau richesse, on va payer ça à monde. Pour toi, comme niveau, tu as armé. Est-ce que dans a bissoir, individu à cause de la ça, c'est peut-être militaire. Il peut créer la rébellion. Abraham en avait, Abouni Sabawa, a joué richesse. Abraham a joué richesse, c'est pas Abimelech. Abraham a joué richesse et belé. La Bible dit dès le vivant d'Abraham, Abraham distribua des dons aux enfants de ses concubines. Il est éloigné très loin à l'Orient.
afin qu'Isaac hérite celle les biens d'Abraham. Isaac ototanga oyo azui ba bien Abraham nyonso tout. Dans l'Abraham a comme riche, Isaac a eu nyonso tout. Isaac a koko semé na pays ba Philistin, il s'enrichissant de plus en plus, il devient riche et fort riche. La richesse, même devenir fort riche, est biblique. Et biblique. Donc, richesse, c'est ça biblique. Bana na nzambe biloko batie na mutu wana. Kenon mobola. Ah. Errer les pauvres en esprit quand ils verront Dieu. Version wana ngana lingaka version wana. Et puis explication il y a version de l'axi bongoté. Errer les pauvres en esprit la kisinine. Errer les pauvres na maboko boité en esprit. Cela veut dire celui qui croit, qui n'a rien, qui ne peut rien. Et il croit que non, il y a un maître supérieur, Jésus-Christ, qui peut les sauver. Il est pauvre en esprit. Nathan va passer, a invoqué Nzambe. Nzambe a dit il se sent pauvre en esprit. Il y a de cela orgueilleux en esprit. Il y a l'église, il y a Lukanini, il y a il est orgueilleux en esprit. Alors, errer les pauvres en esprit, errer Babola. Il y a une église primitive, Nakala, Nathan va apôtre. Puis besoin que nous batons nous te kaba concession ba parcelle na bango bazu mbongo nyonso ba ko pese ba ba toma ba kanisa kinini ba kanisa que non Jésus qui s'azo en l'époque wana pour ba porte ba black amoti ba porte ba black en que non parmi nous certainement nous tous nous n'allons pas mourir donc tout le monde enlèvement bazera Jésus a zonga une époque wana siko bango ba yo kanisa que non te Yesu ozonga kami te bazu ba richesse nous ba ko teka na église ba porte pe bazu ba richesse ba mo kabula bat na batu selon ba besoin na bango e ba travando ba bikeno ba nolia mapa esika moko sangana nde mulimo wana e ko kotela ba chrétien tinelo oui ba chrétien belé baza ba pauvre à cause ba pasteur ba pasteur batina batu ba ke misala te oui ka pona nsambela ko boka ngunda o pasteur moko na limiter zo ba ko boka ngunda ezali sumu ko boka ngunda ko changer comme ezali sumu te. Et ça, moi, je peux comme riche. Je peux ngunda, moi, na poto zolandanga. Je peux ngunda ko changer combo ezali sumuti. Nzambe mo ka changer ba combo selon circonstances. Abraham azaki Abraham, akoma Abraham. Sarah azaki Sarai, tant on le combat dit non. L'expliquer ki ba combo ndenge ba combo changeaka. Meshach Shadrach Abednego. Ozomona, eza combo ba salaka na ba salaka tamba comme na Babylone. Yo changer combo ba ngunda. Ezali sumu ndenge ni. N'est pasteur ou alimentaire avec non batunyo so bora ngunda ba keli feloté parce que circonstances sont celles qui ont changé combo o keli felo ndengeni eza toujours identité amu et loko ça que muto akene li felo ezani ezali sumu ezamabe ko ngamo sa batu yibi tout ça mboka na biso na l'état na biso gouvernement na biso ba peso opportunité ya ko sala jugement supplétif ya ko changer même combo o ko lata combo papa zando ko changer pe combo ozomona alors Abraham Mouto tiki richesse pas Isaac. Isaac a commis riche na ndinga ko sakanate. Et a commis fort riche. La richesse vient de Dieu. Si ko ba chrétien ndenge ba kanga ba ba pasteur. Ba vo na kana kata église. Ba ke luka misala te. Ba chrétien belé ba boya ko sala même awa na bralima. O bralima e sala ka primus. Na sala publicité ma sanga mo te a. Pona zubi mbonga mutu te a. Na melaka pe yangote. Na melaka yangote pour que nous n'ayons pas pasteur depuis nous avons payé na melaka masanga te na linga muti à la bololo na linga moi ji moi lipa et seulement bien masanga na melaka muti des autres pour na o te pour na ki pasteur te na melaka te banda bo jeunesse kutu na sepe na bololo wana te bololo na melaka na ninga tangausi na ningi ya Congo bololo voilà alors na tout pasteur moko pasteur pour na nini bo sala ka bongo arbitre on ka saye so zo ngamba moko et on te montre que non si comme mutu atangi classe atangi awana ista a ingénieur na ba machine wana minene wana si comme musala époque wana compagnie ka yangwa même attends monsieur Lumumba so le kina limité au monde va comme penda bien que non azaka travailler na Bra Congo azaka na compagnie masanga wana sikoyo ozomona que non ba passer ba pekisa ba chrétien ba kinosana ba BATT na mizine makaya même mutu aza licencié aza gradué na makambo eza kopo ndelo katangi classe frère en Christ avant l'église sikoyo moyasa les ate akomi chômeur akomi pauvre mala moko akomi motei tant akomi motei a créé rébellion akomi ozela pe pasteur zo offrande pe zo offrande pasteur a pe c'était problème
ndebe église ebotami lokola mayebo bisika nyonso tu eza conception na bachrétien bamonaki no richesse ezokoli lisumu richesse eza bango te bango bakende na lola tokokoma lola tokobina mboka nese tokotambola na wolo tokolia na wolo tokobaluka na wolo mboka yango na kokene tende non yo ozoluka okende na lola awa oza mobola avion matina no ate kande lola okende ne bachrétien bakomisa mpe or lisumu. J'ai dit ceci na pasteur oyo ya Branham oyo oza na temi aya na plateau ya Sarah tola awa alakisa biso or eza lisumu te okolata or eza lisumu na ndenge nini bana Israël batongaki tabernacle na ba or nzambe bisi Moïse abiyebisa bana Israël na désert baya na offrande ya or ya argent na airain yango tokotonga temple tabernacle tongamaki na biloko wana na jardin d'Éden nzambe atie mutu na kati ya jardin d'Éden symbole ya richesse paradis babi que no ezaki na ba émeraude ezaki na ba diamant ezaki na ba or biloko nyonso na kati ya jardin nzambe alingaka mutu azala riche la richesse tala bible ezoba que non l'argent répond à tout ata bato mosusu balobaki non l'argent ne répond pas à tout souffle te bible nde mutu eloba biloko telemela bible te bible ko na proverbe l'argent répond à tout. Parle même à mon spiritualité, parle même à souffle, parce que souffle, Bible dit que non, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu qui est le souffle du Tout-Puissant. Parle même à mon souffle, l'argent répond à tout. C'est la vie de son mandat au Zomba, sur le mobile au Bala. Et puis, bateau Oyo, Balo Barabongo, et ça va complexer. Bateau va zoate, bateau va tangate, ne va pas créer Bablo Wanengwa. Bozueza les soumoutés va chrétien. Kolata or ezali sumte mutu mo ebisinga bi o pasteur olati chenette ya nord ezali sumu eza satan bi papa biloko zolbo ebite ndenge totamulaka na mokilea nous sommes entourés par les métaux pasteur yo te na micro ezali bende to libende te so boy or po or ezapeli bende bako sapeli micro or ba peso ko tena ngo oui ou non mutu ka or ba peso tamula ngo oui ou non bon boucle la ceinture na yo ezaka ya couleur dorée po no boya ngote ba boucle ya sapato po no boya ngote bongo montre en or là tout là on montre ça problème te pour nota or pour nota la air totel mais akaba chenette or pour epesa avantage na bilo mato epesa avantage papa tika bato ba biloko boy or ko pesa mutu avantage ndeni donc te pato kantingelo mo pourquoi ceux qui lelo nzamba élevé mutu apamboli de na tuna ko liboso et comment que asimbi kisi donc ba comment on nzamba za incapable ba opambola mutu et puis des deux et comme ceux qui m'ont fait la témoignage, j'ai bien on zamba salé pourquoi comme avantage. Maman Saratika m'ont fait la témoignage sur nzamba pamboli. Bible sur tatolinga ite awa, ngai pe nzambe, ngai Yesu na ruwanga na liboso ya tata. Na ko témoigner na ruwanga na. Les témoignages fait partie de l'évangélisation. Ozomon, to bi parti mindenge. Ozomon, pour ba témoignage wana, ezamba tumsuye sur ça bango abika no kolobate. Makamuna salelio mais to on a bible ndenge c'est que ba lobaka Yesu penda Yesu imoko nzambe abi miracle na salelio ko lobate mais au moins mutu akia pandisa to ibia ndenge nzambe apambula mission imba Yesu nazo panzo sangoe nazo panzo nzambe apambula mutu na panza Yesu sango nzambe so salelio témoigner batu so akomono so na témoigner bandoki ba koya ba kubunisa babunisa ndenge nini siko nzambe apeso mwana o témoigner te poani nzambe apeso mutu ko témoigner te poani richesse bozueza ya satate soki nzambe apamboli mutu ezaka ya nzambe ezate ke no soki mutu atombwami nde akomi ya satan soki mutu akomi riche nde akomi ya satan non na définir richesse awa euti na bible na définir même na lobi même makambo fort riche o nzambe akomisa Isaac bon mutu lokwa neti Job bible bike no azaki riche akosakana te nzambe mo o témoigner satan peut o témoigner nzambe et pas Job et pas nzambe alobi Job a kanamano po o commissaire riche na satan peut yebi que non richesse eza yete nzambe ne mutape sa richesse toi ko sa o te mama sa soki nzambe apesi richesse eza ya nzambe et puis loko bato balbaka ya nzambe umelaka yango na nga tuna yo o nzambe apambolaka ya nzambe yaka malembe umelaka te ya nzambe ya malembe te ya nzambe ya mbangu ya satan ça décevoir bato ya nzambe na prière ti ya nzambe roya malembe
Pasteur Denis Lessi aleka na télévision na chaîne naïe alakisa livre ya bato ya azotanga livre mo ya bato ba science occulte azoloba ndena bande ko expliquer bato azoloba boy bokende kuna te na ba secte wana bakoma nini na ba livre wana ngambo na landango na télévision bakoma boy soko koti religion oyo avec l'intention de t'enrichir vite tu seras déçu soko koti na ba église oyo ya ba science occulte l'intention s'enrichir vite ozala déçu kuna balingano bato baza mayele il faut sa patience on maîtriser livre mobimba yo ko bible kuto kotanga tati yo kotanga livre mobimba kuna ya bango kuna bon mayele na classe on nous on peut à l'échec tiko au matin mayele pour développer science on diplôme na ba 50 papa karama na nzambe ko tika na nzambe sans condition ya nzambe za condition te pesa rapide ozomo tika ba changer phrase na lobi bon to bandi na tango aja kote na mari azwi zemina tiko takte tiko tak mbala moko eumelaki nzambe abisaki Abraham abi année prochaine à la même époque ozwa mwana po mwana il faut ça 9 mois lipo sara bote to bote ite bon ya nzambe eumela kote ni ba miracle Jésus no sala wana fu ya gadara Yesu abondel po naye ba demo ko to basengi Yesu ba lobi permettre que to kota na bangulu Yesu a exaucé ba démon ayoka bango a permettre beaucoup ta bangulu ba kote mangulu eumelaki sur place ya nzambe ba pasteur ne lelo ba ne lo kwa nzambe te moni ngai docteur Mobikisi le prophète Mobikisi nazana bana oya ngai ya mulimu awo na ebité ceux qui bana ba permettre na ba no pesa ba témoignage na bango ano yana ba témoignage bango ba sali ba audio awa na yoki sio yango ngana bonne pona bato babiki na malade ya barin na mboka mpaya tala tina makiona tika makiona sambela nzambe ya exauceur ngana bonne pona bato en ligne awa bato babika ba témoignage belé eza na bato o baboti na France on eza na bato baboti na Londres eza na mwasi moko to bota mwana sikoyo aboti mwana pona ba raison peut-être ya mamebele ya bitumba nde peut-être bazo permettre ngate na tanga ba komo na bango mais to ya osala masekité to ye ko lubela mwanzambe et tozo mona komo nzambe azo tombola bato oko zo misala en tout cas wana ko na ebité na bondel pona bato bazo ba carte green ngana ebi carte green te ngana ebi carte green wa na oka me pa bato États-Unis ne carte green na bondel pona bato azu carte green wana na on a bien ngote na oka carte green nzoka nde il a ici couleur verte na anglais na yebe ma partir au bonda pona mutu azu yango ozomona donc ya nzambe umela raté nzambe ne apesa kane na tango ya ye mais nzambe pe abriska kapeta dans la histoire ya Jésus-Christ na Marie babi Jésus-Christ et ses disciples furent invités aux noces de Cana. Jésus-Christ savait que mon heure de travailler n'est pas encore arrivé. Tant qu'on va dans le ministère est quitté. Mais Marie a dit que non, ça a un miracle. Jésus a salué à sa quitté. Malgré elle n'est pas quitté. Tant qu'on est quitté, mais à coquille qu'on s'ala bicam. Je dis à toutes les personnes qui me suivent là. Nabi na bato ba ola nanga. Ato ça na problème. Oh non, to zina bilaka nzambe. Si on a bon pour na ozo yango avant bilaka nzambe ko kisama. Dieu confirme la parole de ses serviteurs, même la prédiction de ses envoyés. Nzambe aka ko sala ka yango. Quoi ko batelu nzambe umelaka. Nezo kenokil. Mama moko en tout cas nzambe na ngai. Mama na biso be ngazo so ananga bi prophète vraiment na zupenda bolembu. Ne naza na lembi na ko luka ba West Africain. Poni na obotate, nazo botate na ko luka. Mama obenga prophète, le prophète Mobikisi. Yo lembi pour mama obota, oluka ba West Africain. Tango ke kuna kuzonde ba démon te. Nganga okushe na yo, nganga opeso bana ba sirene na ba démon. Yo benga ka lelo boy. To so na yo. Obandi ko lela ti oso ba mama abe opani. Ozana foi. La Bible dit par la foi, Sarah elle-même s'est rendue capable d'avoir une postérité malgré son âge avancé, parce qu'elle crie à celui qui avait donné la promesse. Amen. Car celui qui avait donné la promesse est fidèle, il s'appelle Yehoshua Hamashiach. Sarah elle-même s'est rendue capable. C'est que ceux qui
naza na foi eloko ko me na ko komisa ngo pepe menisiko. La Bible dit si vous avez la foi comme les grains de sénévé, vous direz donc à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La montagne obéira, la montagne écoutera, la montagne va se déplacer. Et le beau monde nous en a foi, nous en a petite foi, parce que trois sortes de foi, la petite foi, la foi moyenne et la grande foi. Yo en a la petite foi, donc on va disciple, ou balala na katia, ya boatu mbonge zoya, Jésus a la mouki a calmé mon pépé, a dit c'est un genre de paix de foi. Faut nous a mouki on a fait mata. Nous avons ça na tango retardé. Nous avons ça na moment oyo ya ye, mais na moment oyo osenga ye. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. C'est ce qu'on appelle le pain quotidien. N'a pas accident si quoi. N'a pas l'ensemble, oh Jésus, sauve-moi. Il y a suffisance la ti, moukoubik saranga, moutoure tout anga. Jamais. Au cause du pain quotidien les lots. Si tu appelles le docteur, le prophète Moubiksi, Dieu va te sauver, va te donner des enfants. L'année prochaine, à la même époque, moi pour simple bébé naï. Voilà, nous avons appelé ça en retardé, appelé ça en moment naï, et puis biso bassin en zambi. Nous avons la capacité de changer temps, de changer loi. Au début de la Bible, ils ont un massimo bazaki misato. 3 ou 5 comme ça. 3 filles de Télosphate. Loi ezaki boy. Ce que papa a boti bino, a boti bana mibalité. Ce que papa a koufi ba retrancher comme on a peuple de Dieu et puis bana basi ba héritage té. Ezaki loi Moïse muta promulguer en. Mais bana basi wana papa na bango tanga kufi babi oh biso tozo bomengo papa na biso tende ni to salni poka to zabasi ba bible bike no ba memi affaire wani ba Moïse a memi affaire ba nzambe mutapesa ki loi ba bukia Moïse a bondeli nzambe bisi Moïse certainement ses filles ont raison pesa bango héritage à papa na bango ata bazaba na mibalité. Donc Dieu est capable de changer les temps et la loi si les serviteurs dignes abondent pour nayo. Merci beaucoup. La richesse vient de Dieu. La richesse c'est pour Dieu. Oh, vanité de vanité. Azolo baloba biloko bato albabon bato aketo. Bato amité amabe. Vanité de vanité. Nde yango na esprit ya pauvreté vandeli. Soki muninga zui beta maboko. Soki muninga boti beta maboko. Tala mama moko awa na mboka na biso awa. Ya bota kate tile lupo ni po mona muninga. Azokuwa na toilette azoaite atikai par haine mutia mabeli kunya omoni muninga azo réussir kende panaye o réussir ndenge sarato la chaîne na yozo kende liboso ndenge nini. Docteur Patrick Mayele oyo yo lobakana bémission analysons tous ensemble ozo ngwa tant monsieur ozo ngolo ya otanga théologie te menga na tanga yango na kovandisa yo na ngo expliquer bona boy olingo te ya obinenga kotea te obenginga Docteur Patrick Matea oyo côté yango ndenge nini na ko expliquer ndenge na côté ya o sangisi na oya yo et même moi loko moko esali bien oh vanité de vanité tout est vanité. Pourquoi on le va bon ça va. Salomon oh le baka vanité de vanité tout est vanité. Azara riche. Salomon zora bojité reine ya Seba ya Midi ya Afrique a Éthiopie dans côté la Salomon a même ba orte Salomon boyaka Salomon pourquoi balaki ba sebele abalaka ba sa ba pays nyo surtout ba voisin nzinga pour na nini pour bitumeza la te na ba voisin pour richesse ya ba investisseur ba ya pour ya comme plus en plus riche fort riche. Donc la richesse est de Dieu. Salomon a dit fort riche à l'attaque kitoko makasi et puis Bible va que non il y a ici quelqu'un qui est plus que Salomon, c'est Jésus-Christ. Donc Salomon a été riche mais Jésus-Christ est comme riche. Bible va que non riche qu'il était, il s'est appauvri pour nous enrichir. Amen. Il y a Azaki Mozu, ami comme si Mobola, pour appeler ça Mozu, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé. Et les lois, tout est vanité. Et là, il y a ma pauvreté. Keto. Ce qu'on a maintenant, quand on thème, ils ont matayo, c'est qu'ils ont keto. Bozu a mon ding fait se faire ça. Il y a un barbar, ceux qui m'ont dit à Bali, c'est là. Mais moi, on a le bala, il y a pas de monsieur, battoir, au tala, li bala. Au bala, moi, qui a été. Au bala, à niveau n'a été. Moi, c'est mon langue, mon bali. Vert. Moi c'est mukolo, mobali mwana muke, c'est que jigolo. Tel balingani. Bandimani, babalanga, tika keto. Tant on le combat du choix, tout le makambo. So moi c'est mukolo, alimbala muke yemoko. Ali moi c'est mukolo c'est ba yokani. Liba les eloni, les ans de boyokani. Oko bala moi c'est mwana muke, mais boyokana petit. Moi tout le monde dans le combat
des choix. Comment faire les choix. Donc, on a vanté, tout est vanté. Et ça pas maté dans la monde et permettre aux autres qu'on soit bien. Là, la place est bien. Et au permettre là la place est bien. On lit bien. On lit bien. On tambola bien. Dans la collière, ils ont raté, faut faire ma témélité. Bible Zoba Boé. David Azoba, en face de mes adversaires, l'Éternel dresse une table. Tout le monde on est à Moulimnan. Dresser une table, on a français la signé. Et là, ici, côté bas fruit, côté moins vin, côté pour la tomber la vin, côté maï, côté jus, côté misoni, côté légumes, côté madesu. Oh, je suis comme ndam. Donc, on cause à la société auquel ne fait pas. Parce que on maudit bat na fait. Bilo ko ko matin à côté botata. Malamu ko moi so ya botata a cheketo. Muto ba toza maria botata. Bona nini? Ça la fête na ndako na ko sape soupe ngulu na ndako so mi ko anga soso. O tepe musique ya ta docteur Patrick. Ozo beta. Ko ça le fait nous obina na mosna. Keto na pona nini? Pourquoi me la champagne sans alcool? Mais oui. Péter ma champagne na nenga parler à la. Ça la fête. Tika molimo ya keto wana. Vanité de vanité, tout est vanité. Neni. Yo kana bisayo liwa batu mbali. Liwa ya riche na liwa ya pauvre. Ya on question suka la ngala tuna. Na pesa. Lelo bato pauvre soka kufi na riche soka kufi. Pesa solo ba différence na mo yango to sukia. Li solo ya riche na pauvre liwa na ba. Mobola akufa mabe. Pour 1. Aibi atike héritage de 12. Azan le pan ou teza locataire. Ako umela na malade ya kunyokola batu. Bana pe ba o soutenir yete. L'embête à l'hôpital, akufa ndenge ni mobola. Ako sa mwasi na ina bana. Bola melanga ngai na ngulu. Noke petit lelo. Po anini ngai na ngulu. Ezo ata. Azan na richesse otikate, ana immeuble otikate, azan le lokote, atini bino abengani bino. Tango kende kuna mamota bozonga na ngulu na ngaiga papa kufi asenga kingulu eza intelligence akufa na soni tala tamba takufa baeba moninga na frolali wa moni na pese témoignage na bela na mone am ndenge kendeki am nange kende na mone neliweza laga côté liwe kendeki côté mulimu nange kendeki na ono ke la pe mwana ngamba na atikana nini onzami na mwa na ngapia moi mikem ki na rappel ko ezali nango sikoyo aye bandeni po na tika oyebisa ete c'est ça na tika oyebisa ete dernièrement ndeza boye nde na benga mwana nga yebise non obi ke no za album na yebise mwana nga dernièrement obi ke no za album place tel et ouais et puis na moi ki ndokeza wana te na kepa bandeko na ngai na yebise mwana za na album place tel oui boti courage na boti courage. Bon, mulimu wana eza mulimu mabe. Sikoyo mona ke no tambo ya na ngulu na nini boy mbamu bakuti mutakufu bandeko lela papa. Et au mona ke no cercueil na mabe. Matanga mubola cotisation, matanga mbole umya na morgue eko pola kuna. Boya pauvreté. Boya kibobola. Pina morgue nini? Morgue bacho morgue bichako. Morgue ya fula. Ovani kuna morgue ya fula. Yango na terme ya pauvreté. Na bonde la pona oso benga na pauvreté wana. Ba kundo wapi? Ba ko ça vient pas maïsé belé ba porte-monnaie magique. Moi j'ai des anges qui donnent de l'argent. J'ai des anges qui donnent de l'argent. Est-ce que dans lobby que non nga na multiplier mon na téléphone ou bien na sac na yo? Non. Na bina na ange ba pesa ba mbongo. La Bible dit ceci, ba ange et richesse. La Bible dit ceci. Ne sont-ils pas des esprits au service des hommes? Les anges sont des esprits au service des hommes. Ba ange batindaka bango ba commandaka ba ange. Maman ça na senga to le angéologie, ti le to le angéologie ti. Non to komi kuna te. Voilà. Ozomona po ba yeba. Ndeni ba commandaka ba ange. Au commandé kende ça l'opération boy. Ils sont des esprits au service des hommes. Ba ange na ko tinda ange bo zola mbongo pa mututel. Ba kepe azum mbongo pa na yo ba elinga. Pourquoi? La Bible dit si le ciel ne te donne rien, tu n'en auras rien. Bible Zol Babouna, Bible n'a osé. En ce jour-là, j'exaucerai le ciel exaucera la terre exauceront les blés, les mous et les riz, les blés, les mous et les riz exauceront Gisraël. Gisraël, les Amboka, nous avons exaucé Gisraël. Abanou exaucé l'Icolo. L'Icolo exaucé la terre. La terre, c'est qui? La terre, ce sont des hommes. Donc, bah, oh, moana,
bah il exaucer les blés, les mous et les riz. Ce sont des êtres. Et bah il exaucer Israël. Donc là, les petits mamans Israël et commandé la terre, terre commandé les blés, les mous et les riz, les blés, les mous et les riz, et exaucer Israël. Donc c'est ça la commande céleste. Liwa est riche. Liwa est mon bon année dans le bela. Matanga na ye. Au moins une cotisation. Bah y a qui bah oya. Bah tam sa photo. Boy papa ma chokose pour contribuer. Tala kaka. Bah du moi comme la bangi. Moi liwa mon bola. Et puis au moins que non bah koko ba bimé un cercueil to jambon un cercueil et bembe kokunda yango passe ba mima mutu ba des ordres. Bazongi bo bandi osama ba makemba bandi koliana bakwanga ba bawel ba bitumba ba pine ba tumbi. Est-ce que yo so kelma tanga hisho kuna batumba pine? Non, et c'est très. Siko liwa ya moto oyo na Bible na Luc chapitre 16 verset 19. Parle de la riche na pauvre Lazare. Les riches mourir, il fait enseveli. Lazare mourit, il fut transporté par les anges jusqu'au sein d'Abraham. Dans l'éternité, bah comme l'éternité, ça parabole, non? Riche a commandé Lazare, kaka. Si na kati ya lola. Na lola kuna. Loi ezokoba. Loi ezokoba kaka. Riche a na Sheol. Lazare a na sein d'Abraham na paradis. Mais muta Sheol a commandé muta. Pourquoi zaki riche na mutile ba kufuna na commandé bi. Père Abraham yebisa Lazare a trempé musap na mai. Atanisela nga azo tinda Lazare. L'éternité. Ba commando une éternité, ta Lazare riche. Comment la mongo, linga mongo. Yo linga mongo te bangaga. Obiso ba Congo, ba ulia biso te zana mongo, ba lia pona nini. Ba Congo 60 ya 60 bazate, ya 70 bazarate, ya 80 bazarate. Ozo banga mongo ani kindo keza bisika nyos tu, nekolo nyos tu. Liwa ya riche. Riche avant kufa. Te ngani ngena question lo bagita ngo bandaki na ligoswa ya nzembo ya lifrodiciel na wana voilà sanga kuna po annoncer qu'on est bandé na kanga kiam riso nya kufa azamba richesse riche afonga na miso abimba ne mibale babota mingi te ko bota pe mingi wana eza ko banga pauvreté pe mutu poza pe pauvre bato no bota mingi pona nini so na ko mobola de compte final na kozwate bana nga baza ebele baza chasser baza pêcher baza nan ba ilanga bilo rolia basunga ngana mwasi na ngana dibupaka donc retraite nezo préparer na kobota ebele so riche azana na richesse nanu ya papa na bango omo bana no la famille Peugeot Toyota Mercedes bakol Mercedes baso akufa Mercedes pérennisation la richesse ya okimananti. Parce que richesse c'est Abraham et qui na Isaac, il y a Isaac et qui na Jacob, Jacob qui na Joseph, Joseph et qui na Ban Israël. Bah Israélite bah ça va plus riche du monde. Au moins que non même les plus riches du monde tant au moins que non ban ya Abraham, bah riche. Même à taba musulman, bah islam. Ban na bazar ban Abraham. Abraham mutabota na Agar Ismaël, Jacob mutabota Esaü, même descendance Abraham wana kaka. Oyanga mususu bazaba chrétien, bazaba riche. Pour une richesse, c'était pas papa na bango ezo kita. Et si la kate tino lelo. Donc richesse, ils ont le monde dans état d'esprit et vont na kate wa mutu. Riche so kanga ko fo benga bani mbala bota. Yannick, l'immeuble de Gombe est pour toi. Appartement en Suisse, ils ont pour nayo. Appartement en Belgique, ils ont pour nayo. Gentini, mon fils. Au moins le pan ils ont limité. Yayo. Où est-ce na Macapane yayo, où est-ce na Genève yayo, où est-ce na Luxembourg yayo, à Kaboli bongo na kimia, riche à Koufi, sans problème. Riche à ça testament tant que vivant. Amitié. À ça le testament. Quand ça testament ça bien d'esprit de mort et nzambe na ngai. Quand ça testament ça bien d'esprit de mort. So ça testament a bien d'esprit de mort non. Au tia des ordres de son Koufi yo papo yo maman. Ça la testament tant aux vivants et qu'un hôtel de ville le bien batoza na poto na mairie ba légaliser yango bana ba ba que non soki papa zate na ozwa tel bon mon boulot kozate ndenge Abraham salaki dès son vivant il distribuait des dons aux enfants de ses concubines il les éloigna de loin à l'Orient afin qu'Isaac hérite celle. Il a déjà fait son testament. C'est ça l'état des richesses, l'état d'esprit à mon riche. Yo so bango sa richesse et à moulima pauvreté.
otia confusion ndio moi que nous pas moko c'est là maintenant vendre na barumbo papa moko aboti bana 17 na basi 4 sikolo pa ontira moko bana be ko boma na makambo oyo akangisi oyo akangisi oyo nga liquidateur oyo nga so nene papa tika richesse atika testament alors riche ce ka kufi matanga ne désordre kozati bapine ba otumbate nzambe pa mo président Diego Milito et cotisation ça matin pas votre quartier ta photo et ça matin riche marmo c'est patron mbala moko zo moko no batwa matanga riche wana mutu moko ba nga na solipe na obsèque on a fini ma mnyos mutu moko esili bova na nye oma matanga oke tokele matanga mso ba riche to kutakuna we ti lipa mateka na miliki bazona lipa batie boude na matanga riche basi bachana kati na matanga riche bakoke basomi na ba usine ya musi yao basoma musi tala ba musi baina ona matanga po to alala mais tant que no matanga yosila bango wana ba pauvre bazo oyiba musi wana bazo oyiba bakiti wana et les riches richesse olandeti na cimetière au moins que no basomeli bene sika ya bien batie na ndako batie na pierre tombale des années aux années au moins net ba David moi ba site de David cité de David il les alaka au monde bakunda Jésus Christ zakunda Joseph d'Arimathée azaki riche asengi pas Pilate gouverneur bopesa nzoto Jésus akunda on a tombona ti lelo famille wana ya Joseph d'Arimathée ko tsamong parce que c'est touristique tant bato otala liwe ya Jésus Christ comme on place Jésus akufaka sepo ba kendo ba futa mong et ko tsamong au monde riche akufa bakunda place bien et puis bemeni batlam so kena ba kikole na ba cimetière au moins que no ba kunda mutu na place mutu azalaka déjà bakunda bon totie no cimetière yango so ba bakunda mutu asika il faut ba kende koto kuna mais ndeni keno ba zo place ka côté cimetière zaki wana c'est que et ben mobola ba timo lisusu batie mutu azarishi donc voilà ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui na question tia asuka to sisi demba frère na so policier opesa nga bozite no kite na okende musika na ko pesa ngai bozite o no kite na bozwi nanga nzambe o ngai nakoka kokende musika na yo immaturité spirituelle ko pesa ngai ko boisela ngai pete o no kite na bozangi nanga nzambe o ngai nakoka koloba Yesu yonde nani yo soki yo pesinga oyekoki na te papa Bible bin Apocalypse si tu es ni chaud ni froid na ko vomir yo psaume les anneaux psaume ya David te moi bat mo boye ne mutu bakoma psaume wana David a ko mablo boye pour David azai riche psaume les ya David te moi bat jomo mutu bakoma ngo psaume ya oiska li faut d'ici la imba wana et puis biloko wana papa li faut d'ici la imba ngo ba peso bo juité bo bola te bo lingini ba pesoni po so za na bo zui ngana lo ba pesa nga bo zui po mo po na ko te sa mala mfu bo zui ko sa ba campagne dernièrement na moni ba fiche a frère il faut d'ici la zobeta ba komi po ba ko ma paf ne ba ko ma bien droit d'entrée ba komi contribution sur $5 quand les gens ont fait les ba frère le mot conseil n'existe pas il y a fait mais ba droit d'entrée comment les lots na ba mise chrétien ozomona bon il faut ya pour beta conseil faut louer salon il faut m'instrument bien il faut foutre un peu ba musicien ba lia ba vivre sur yo c'est na bozuité c'est na bozui linga richesse Jésus azana ba tono soutenir ye ba Suzanne wana bazali ba to saranate Suzanne te wachel te Suzanne musozaki intendant et bloko Hérode doit être ministre de finance en Hollande ba Joseph d'Arimathée ba Nicodème wana ba tambo ne ba Hollande Jésus Marie non moto Jida Muibi apôtre Jida qui fait des miracles mais c'est un voleur ndemona ba pasteur mususu lelo il peut être prophète mais c'est un voleur ou a $200 ou a $300 pour la consultation $400 aux monde donc c'est pas bien et na kolinga bobola te boboleza mabe liko bobola moi non moi si moi non ya moi si camarade na yo ya riche akwa kolinga moi non azano mineur abimina epé ko céder liko la ki bobola
bana no bakozwa kindoki ozokotinda bana Nicolas Kibobola bakoboto ozotinda bana bakolepa voisin beaucoup ta télévision pas voisin oza la télévision ti ata ya kuki sati na ndako na yo bana bazokende kuna bakozwa kindoki Nicolas Kibobola yango so mona za mobola keba kolakisa moi sur Paris oza mobola oza camarade riche komema moi sur kitoko kuna te yango ekomela Abraham mobola amemi Sarah liboso ya Pharaon ba serviteur ya Pharaon ba moni kano moi si toko Pharaon na Sarah azubi ba richesse apesi Abraham pe azui te pe malin moi ça kende ko Sarah bonbon Sarah vena ndako Abraham et ya Pharaon est-ce ba koma maramne le kana kuna babika ke no tangu Pharaon linya bala ye nenzamba biko simba te moi si ya mosako nanga bongo lula alula kite bi oya zo lula moi c'est moninga akwene ko bote so akwene ko banzo te makanisa ko yakite akoyaki nganali yaka Nikolo ya mobola nganali yaka kaka matembele soki la charge ndunda lobi tozongeli ngai pasteur Eva Mikai pasteur ya cité Bethel la commune Kinshasa yemtemba nzembo wana vraiment ngala tambola masina makolo na komi kino na le ya nzambe na ngai na sengyo biloko mibale ya solo nzambe na ngai na sengyo biloko mibale kopesa ngai bobola teo kopesa nga pe bozuite pesa nga oye kokina nga même nzembo na le fodiciel ba pesa bobola te bozuite ba pesa onini osenga soko za nisho ni fois nzambe nga bonte zo position obanga richesse pona nini ono soko pesa bozuite na kopengwa opengwa pona nini. Donc richesse est synonyme ya ba pagano. Non. Les ministères, les loba pasteur, bano la ta ba veste pour la, les loto mo la ta ba veste. Ya croisette cravate. Bano la ta ba chemise katana. La so moni bon pasteur. Kalezaka po so ke na famille ya mutu tel ko bana mo. Pasteur, aya wate ani lote. Mais loba to mo nga pasteur. Pasteur. Et apo ani. Ba temple o ya kaletonga makate. Lelo kene ba limiter, mo ba temple ne zo tonga. Aux hommes, on comprend que non, il faut passer temple à bien, attendre Mamoutou à bien, porter à votre richesse. Il y a mon fils à riche. Aux hommes, à la chaîne à télévision, qu'on fait une chaîne à télévision. On a mis colo et à TNT, c'est comme facile. N'attends pas à loger, on a. C'est pas $50,000, $200,000. Aux hommes, il faut passer à fond, il faut un bon. Et qu'on fout à travailler. Et ils ont contribué pour l'évangélisation. Si vous avez un bon monté, pour bolater. Dans le téléphone, on attend au moins si moi je suis parce que na maladie tine la bon et puis le 30 le 30 août non que na prison ba ben c'est na prison prisonnier so au côté bon até bon côté il faut au même la biloko kolia pour que nous c'est pena avec matéa Jésus a été qui a cette multiplication ma pana mise donc le 30 août non que dia na prison autant la prisonnier muta bengi singa na côté kuna mon ami au moni général le pasteur Moïse Titala nzambe apamula na côté ba prisonnier kuna sa malam donc maboko pas maté il faut que nous na ça ba contribution dans la CDG pas normalement social yo sunga ba bola banani le 30 août moi carte ba Thomson moi nini et au ça la bien ba la même moi ba ningo tout ça hôtel sa malam peut se faire quelque chose il faut de l'argent yeso bina zaki malade kwa kutala ngati batala malade abo pamba yaza na prison marama mbongo eza na Bible yesu mo bakangaki mo akatsa frontière ezati atini pierre que nos péchés jombo na mnogambisi c'est très important yesu abi akaisa apesa kaisala yanzambe à reconnaître richesse siko yozo boya bo supona nini yozo mo akaka no mbongo ko pengisa c'est que vous avez mulimo alipengwi déjà yango mona que no ba chrétien so za fidèle na nzambe le poison de l'oroté mukola kozwa au senti que no ba no sasa ba serre dans cette église les gens va partenaire musubongo akomi na mbongo pasteur nyos pasteur akolobati ngana kotelemela yo Satan démon arrête-toi arrière-toi de moi Satan de mon ministère arrière-toi les partenaires qui font n'importe quoi bon mbongo ko diriger ba tusuna mabe mais ko diriger moi nzambe te moi nzambe so yoki pe alde ba papa oyo abebeta bakolo bana masina tizandu mutu so za na mbongo pasteur so za na mbongo te mo ba partenaire ba ko diriger pe pasteur Matéa côté Matéa polygamie te
Pour moi, là, on a une autre histoire, on a tout ça. Pasteur peut aller. Pasteur, nous sommes sur vérité. Pour un que non, Badbalika, mon yaman, Zambia, pas mon pasteur, à pas mon la bébé sou. Vous avez bien repas, mon la peine gâtée. Moi, ça, oh, les camineux. Baniko Pambola Kaba, maître spirituel. Té, non, on dit pas. Bateau, on l'a dans l'émission, on pas mon la peine. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, docteur Patrick de Komina Souka. Merci bien, Nabino Batibolande Bisso. L'invité docteur Mandilo Baïsou, Césari. Il va se faire bon Zambia, à pas mon la peine d'abattre na mbongo. Na mukiliawa. Tala, voilà. Mukomoko, Jésus a zoté. Abi chercher premièrement les royaumes des cieux et la justice de Dieu. Toutes choses vous seront données ici bas. Mais Pierre Mukomo a baluki. Ay bototi ki nyos to landi yo to zwanini. Jésus fait bandera matéa wanati. Bandera te. Fait bandera non, chercher premièrement les royaumes des cieux. Bandera te. Moté a changé matéa. Lobana moté a changé matéa. Moté a changé matéa. Moté a changé matéa. Moté a lobi boye Pierre dans ce siècle présent ici. Vous aurez au centuple et dans les siècles à venir la vie éternelle. Montez à Balousa Matéa. Et là, souté chercher. Et ça, souté, non pas Pierre, il y a une question, non pas Pierre, il y a un représentant légal, il y a un apôtre, il y a un tout, il y a un mukolo. Aïe, n'est-ce pas, il y a un loba, bah, vie, il y a un mani kozana, il y a un lobi nan. Tout tika nyonso. Tout tika nyonso to landi. Réponse ba yeko nyonso ba yoka kiam. Et après, Jésus a balé Matéa. Cherchez premièrement le royaume de ces balouki. Et comme dans ces siècles, vous aurez au centuple et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Nazo bon de la pona batu. Au lingo comme riche, benga na bon de la pona yo. Au lingo zo musala, benga na bon de la pona yo. Au ju musala, au lingo zo stabilité na mariage, benga na au lingo bota, benga na bon de la pona au kozwa ko bota, au comme riche. Et richesse c'est plus la stabilité au monde non. Et ça ba blo mususu zo li amoté. Tala, 120 ans nzambe aloba, poko que ça en faut ça riche. Yo les ramatemele mais ba fruit muso li amondeni yo ka pauvreté netinda bato baloba o ba biloko les ablo amindele bilo amindele za ekota na kati il y a pe ba shawarma il y a pe ba mirgel il y a pe oh denga mili kibiso sepela na biso na onteto o mili ke lexali bumoti ya o mili ke lexali te mama jo ngo chauffeur ngo élection bumoti on ça ba pauvreté ma kokezati o nga ba bloka mindela ngangote nga bokoko kaka bokoko tika bloka bokoko anini opso lata na bisote to tika lata ba pagan lata place wana bino si bibia o bilamba ba griffe eza ya bana nzambe te bana nzambe ba memaka ba blo to tika la ba pagano bilamba ya griffe za atendenge nini nzambe azanzambe ya griffe nzambe abi je suis le Dieu d'Abraham je suis le Dieu d'Isaac et des griffe aza o s'inventer mais za griffe déjà tu as déjà griffe na tcha nzaka lelo badorateur nyonso badoraka il faut ba griffe wana Dieu d'Abraham Isaac et de Jacob les a griffe les a marque déposé en et puis bato wana to atanga ba riche Abraham Isaac Jacob bango tout ba riche bon Moïse allait riche bato bakasa Moïse wana ta otamla kana nzete te Moïse allait président de la République Moïse wana siko ba image ba l'excellent bato ba bona ba koko ba Moïse a dirigé peuple mobimba mbongo ya peuple nyonso to wana tanga na dirigé peuple mobimba Bible zo ba que non babima ki 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants yoka sunga docteur Mobixi docteur de la parole de Dieu ezaki 600 000 hommes te ezaki 2 millions de personnes au babima en Égypte wana 2 millions 600 000 hommes sans compter les femmes et ngol bani ba on compter ba à partir à âge à 20 ans ba jeune garçon ba compter ba fille te ba compter ba mikete ba compter ba vieillard te ba no compter ba jeune au ba koza makasi pona obunda bitumba ne ba compter 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants bazaki environ 2 millions de personnes 2 millions parce que Moïse azali président à 2 millions de personnes non c'est des trop wana mboka et puis ba ça la 40 ans na désert ba kuma combien nombre ba bima ke yebi et bani bon na désert ba kuma Moïse azali président de la République ba opese ba don ba cadeau ba biloko nyonso taka roi akutana roi pa matin Moïse au mona Dieu de Moïse osomona azete mtu anzete lokola la Bible ya mandefu alemba azokendeka na bapate te apôtre Paul a lu dans la Bible j'ai été suffisamment béni au milieu de vous de sorte que je ne manquais de rien yoka français wana j'ai été suffisamment béni donc namukila lelo c'est que ngaza na jet privé ngaza na Amer ngaza na Suburban ngaza na Lamborghini ngaza na Porsche
La richesse est biblique. Voilà. Merci beaucoup, Dr Patrick. Merci na bande konyos tout bolandi biso so imitune ezali bo hésiter te bokome na Dr Patrick. To pe bokome na nga to pe botika na ba commentaire. Alors, ngana bino pona lelo to sukia. Perca.